Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Yaya tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Bonjour mesdames et messieurs, nous voici encore de retour sur www.congotempérature.com avec votre humble servante Grady Chanel Omeka, la cadette de la presse, votre du soda Makasi. Nandenge kaya boulot, la cadre boulot quand DG Zali Babi, yo mutu ozan la poste ça la bon séjour na yo a ko passer ba bon moment na yo résidence ces âmes encore résidence La Fleur kuna nyo sorokuta ezali nyo soroluka ezali o électricité. Oh, ba réservation d'eau, oh, wifi, yom to ça la wifi tout ezali, babi suffit qu'à contacter ba numéro au eza en dessous wana, vous avez coordonné tout pour na makambo au etali flat. Mes salutations et surtout mes respects à madame Rosette la fleur en de l'Allemagne, Chardra Discoira derrière la caméra, je salue également mon vieux babi Vadi Tamboué. Ah, Chardra Discoira derrière la caméra, je te salue. Ah, bambote également Alina Mayele babi motema Marcelo Katakata, sœur nanga Adine Mabanza la femme du patron de Liège bambote belé bambote également à Prudence la poupée nationale, moi ça pembe. Ah, mais là, voilà très rapidement, mesdames et messieurs, là je suis déjà avec mon invité du jour, mon invité spécial, si je peux bien dire. Je suis avec Mike Lokama que je salue aussi déjà. Bonjour Mike. Oui, bonjour. Bonne santé, madame, tout est normal. Ouais, super, très bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et en même temps, on a profité. On a fait ça, tout, on s'est un petit moment, on a bango. Et mbote na site oyo température je crois. Oui, na pesi on peut mboter et surtout na abonné il y a température. Donc voilà. Voilà mec le kamato un peu direct déjà dans l'histoire na biso makambo to utaki koyoka likambo ya faire visa mec le kamba et mec le kamba Roger Ngandu et côté moi mbilinga na masolo yo to bete peli so na yo mais avant tout to yeba banda vraiment yo na été so botama déjà botama la kin. Mais au moins, ça a déjà combien de voyages na vie na? Na comprend hein? Ça a combien de voyages na vie na? Oh. Nande ni na. Oh, chocho bwende gamba mo ça combien de voyages na vie na? Na éviter OK na chocho bwende. Tu dans ça un peu direct, c'est juste yango. Vous ni carrière na yo musala ni mbamo. Avec le kamba émission eza ngai na ebi bandeli na ngai na ebi na okota mais avant tout nga mo wana personnellement avant tout na zana poso oyeba ah par nous pendo ça na king bando botama penza avec le kamba voyage combien de fois et puis kenda ba mboka boni OK na ba mboka nini pardon. Voilà tellement j'ai insisté pour yeba na voyagé 3 mboka Zambie, Mozambique et Dubaï. Donc pour ne pas dire bamboka ba pembe na biso wanga konta ngote. Donc pour dernièrement na petit peu Brazil mboka na biso te. Donc on a voyagé mo mboka belé il y a le banda 3 mboka aller retour donc 6 fois en avion. Et ça blaguité donc avec avion pe ko ça la crash mais le lo ya mbinga boete. Nzamba permettait qui vraiment aller retour pour que soit Dubaï pour jouer avion au de Dubaï, ils ont 8 heures de temps. Ils ont la moto à France à commis. Donc c'est pas facile. Na Kenya Dubaï et puis Dieu grâce, naza parmi bateau na fongoli nzela ya voyage pour les lo kingani abeta to le kenonga na mona Dubaï. Il fallait Mike Lokamba pour Mike avoir Jésus-Christ sacrificateur. Il faut aller comme là on a nous à ça la sacrifice après bino tout boya boleka ngana na Dubaï bomona ba glory olangi bakenda bomona ba grâce temo bakenda bomona ba pakembus bakenda donc voilà la fungola banzela lelo na kenda ba Zambie na moni confrère nanga nani atokinde Frank Stemai malgré na pesika kambutalika sumbote po yemta memakie na aide imbutalika so moni Zambie. En tout cas, je félicite Mboutalikasu
Et malgré tout mona ki basundula ki na Zambie et kuma ki fo bazongisa ye bon wana kota na kati te eza bamboko nga na tamboli naza parrain de voyage papa wa fungoli banzela ya voyage lelo bana msusu bana poto wana donc voilà na kenda 3 mboka pour préciser na bafano batala biso 3 pays oyo nga na bima libanda. Merci beaucoup Mike Lokamba. Mike Lokamba oza moko na kati masolo penza internet na kati masolo ya journalisme oyo ma ngana eba elo nini motiva yo pe nini motiva yo osala musala oyo to nani pesa posa vraiment lelo penza Mike Lokamba bat ba en tant que journaliste internet. Non, mutu a motivanga te mais en fait na lobaka kaka eza métier oyo na embrassango en même temps eza passion. Nga na yela vraiment na monde oyo naza parvenir te na monde te na beta na libaku na monde te po ya nga la caméra na poto na monde te po bien mwasi nanga atindela nga mbongo na somba ba connexion donc na monde bongo te c'est vraiment une passion c'est vraiment mon boulot mon job mon travail oyo na sedona voilà, ils ont naturellement donc ça branche oyo quelque part na obengango don oyo nzamba tsakati nanga keno na sala branche ya journalisme donc na salle là la formation et aujourd'hui je suis ce que je suis donc voilà. Vous savez déjà combien d'années la carrière à l'heure actuelle 10 ans, c'est 10 ans de carrière, c'est pas peu. C'est pas aussi beaucoup pour d'autres. Non, pour d'autres, dans Internet, pour Internet, c'est nous qui sommes des Mbiaka. Il y a Internet. Soit au Fongoli, ma sur Internet. Biso bato salinzela pour bande rebelle pe ba na simana biso. Là, je salue en passant mon frère Mati Kasongo. Biso to da pato tout ça li nzela ya internet 10 ans d'existence ya Mike Lokamba na internet na éviter ceux qui vraiment na refeta ngo ben na refete kala mingte so nzamba songi. Normalement ça s'est fait 10 ans et c'est belé déjà dans carrière moi quelconque Mike Lokamba comme au biso tozoyo kaka comme ya ba visa na yo entre yo Roger Ngandu Kilikili na habité autour ba tout à l'heure que ça la 3 voyages na 3 voyages ni surtout na oyo voyage akawana eza toujours Roger Ngandu mutalandela ba démarche na ngoto ezaki. Bon mama Roger na lobby yango tellement trop je suis vraiment fatigué ya kolobaka mama Roger. Parce que zobima loko lelo moi sika pour moi nga na accrocher na base ya buzo bate nga lelo so eza na beleli so eza ya ko régler to réglaner donc so eza ya ko devoir nga il faut devoir nga na linga mutatsanga lisap na lisuté donc na yebi nga na zali na linga mutasaka na nga te mama Roger déjà bon mam Cécile sur le lobby qui tellement la question je dois quand même répondre par cette question. Néanmoins, voyage on a la salle 3 voyages on Roger a contribué à tant le remonter à sala et le remonter donc à se rappelle en agence c'était au sala et le il y a malonga on a okende bamboka wana donc voilà rien du tout. Dans l'agence, il y a production et ba concert, ba spectacle, ba breaker. Ba breaker, ba osa ba break na bango, ba smefer, ba e mec lo kamato zala to ke mo malembe olobi ya za na agence mo te melo ni pour ça ki yo okende liboso na o poser mon problème par rapport à voyage no ya Afrique du Sud tandis que y a za na agence mo te ya voyage. Voilà, en fait, alingaka ça l'agence à Meka. Na linga ina aidé que lelo soki na nzela na ngai simbi mopanzi sangwa solo muto azana muto yebi maîtrise ya mon internet muto a gérer masolo yango ezaka moko Mike Lokamba to tenter chance to Meka soki simbi ndeka nga Mike Lokamba nde na oyana lobela yango
et puis porte na yo ofungwama to meke simbi na ngote ekomi masolo mila ekomi tina niveau ya okene na parquet tina niveau ya ko samba ngana Roger propre même pas donc voilà ya on azolo bakeno azan agence te pour na tolo bakeno azan agence de voyage en agence de voyage te le kamato qui trop basangwanzela pour maman ba voyage on te pose basango ya balabala ba les ont dit genre ba spéculation on te y vraiment to solango na yo bien que ça moi le solo to bi que les cas qui déjà mais ba na Congo température ba senga ki moi émission oyo na avec le kamaka ndezalara mais tant au moni bongo moi ba démarche na yo et vous mettez par rapport il y a délai au ya pesa ki yo. Pourquoi vous préférez quitter votre temps à l'amiable et au commatch n'a pas à niveau mon robot? Pourquoi vous préférez votre temps à l'amiable? À l'amiable, je fais tout pour notre comme on a niveau de comment quitter. On a essayé à bon de la même Roger. Roger c'est un frère, c'est mon vieux. Dans le bango toutefois que même la télévision dans internet dans le bango déjà que Roger naïba Roger parmi les rebelles au batia kaminoko wana naïba Roger très bien Roger ibinga très bien mais souvent mon que comment na parc on a même me rappelle autour na maïko lokamba ndengo tuni sigo ah et comment ibongo pourquoi c'est parce que Roger se prenait la tête, c'est comme si à comme Jibem Piana, c'est comme si à comme Nzambe, c'est comme si Mboka na biso Congo za mi be côté. Ozomona Mboka oza na mi be côté. Donc tema za côté à Jibem Piana et loko monter ko komela et loko monter ko salmela. Donc j'ai essayé à aussi plier même au Jengam de la façon tout. Mais il ne me répond pas. C'est comme si je parlais avec le mire. Vous voyez? C'est comme si je parle avec le mire. Or, les affaires, il y a business. Les gens qui ont des copes, un franc, au lait, ça va, au lait, ça va famille. Les gens qui ont $600, bien qui minimiser un bébé qui est. Mais il y a des gens qui ont ils ont bien à faire pour nga na senga même que no bazong selanga na ba tranche $10 par mois ba kokate c'est-à-dire que non et pendant ko peser alors là nga na zui courage wana moyen motoki na ngai ndambo na nga na zali nango na bimisi na tie yango pour que na voyager au mo sala nga ba aventure na bengo na 14h 15h na bengo lelo lobby na bengo boye et puis à comme na niveau à kokosa yo même que non j'ai ton visa dans ma maison. Donc, c'est-à-dire, j'ai un visa dans un passeport dans Ndakunaï. Or, visa, nan ba pesa kutu atabanyata et loko morote. Tout ça, bande ko sanga moyen tout ya ko sala ba théâtre bande ko sala wana. Et j'ai essayé à contacter ba ndeko bazali kolo même ya Roger tel que Florian Miokono, Tati Wabela Zepekenyo, proche à Jibem Piana. Et Bango tu vas toujours là, tu solo naie. Et dès que on entend comme on a été entre les deux, avec Singabi le Kamba, ça la tour ou ça parce que je parle avec quelqu'un dans un monde, c'est comme si on a rollingatena za humilié. Ça langage au bande qu'on attend mi balo on a pour ne pas citer combat mutumoko wana. Abina rosa la humilié tenazo lingana conseiller mutazo ngana droiture mais c'est comme si azo saboter makambo wana. Voilà moi bilo mususu mutazo la mbria azo mona ke azo ba vie azo amenete. Alors je me suis dit awa nasuki dernier souffle nanga izaka ke il faut na saisir parquet na fundaye. Avant que vous fundaye na commet la même Roger dans message. Na bisie que so répondre ngate. So ko répondre kaka ngate ndongo message na ko répondre ngate. Je t'amènerai na parquet à répondre répété. Alors mon nom que non bon tellement ngazo banaye
tellement nakenda kobwaka mbongo na nga na poubelle. Voilà, je dis c'est katama comme do mona ina yo funda na parquet ya Gombe, parquet ya Kalamu te mais parquet ya Gombe. Donc parquet général. To funda ki. Donc voilà, donc raison ou bien cause et pour ça que Mike Lokamba afunda ndeko nae, afunda yaya nae, Roger. Au bazan la relation nae, au bazan la relation ya bien. Donc ça y a raison na pesu ya ngwana. Mike Lokamba moni ko benga mutu na téléphone bo ezaka moi elo mususu et puis comment le mutu pe boye on est une autre on a été ceux qui en tant que viennent ayo avant nos ma voyage boye banaki donc pour passer moi confiance on a celle démarche pour qui sont sûr y ba pe résidence na pourquoi qui moi idée te que luke o mati cheye que beti pe selon pieta la boye na bengo na téléphone o sala nga boye au lieu au kende maman non soit déjà occasion au kende na kenda 2 fois bana na pesa mbongo na kenda 2 fois non na pesa mbongo na ndako une fois après ba aventure wana na okende 2 fois na ndako na ye donc na kenda deuxième fois sans suite deuxième fois kuta singa que non na ina vendredi si je me trompe pas un certain vendredi na kende pa na ye a singa que non la semaine prochaine nous allons voyager déjà parce que dans déjà ni na yo on remettre au samedi. Donc ils allaient au théâtre nakenda déjà et encore une fois là na kenda ndako na bazo ebisanga ke Roger Nganda lobi okota na ndako na été parce que yozo panzara esanga lio mbongo $600 na bi attends arrête. Donc ngana yo luka fufe pas Roger ou bien na ye ko senga mbongo to na ye Hollanda mbongo nanga isa pa na ya pananga pardon mbongo nanga isa pa na ye oazolala nango ono balbaika ke non okota ti bon tellement la monnaie que na raison nanga nako battre il faut na battre la raison nanga nako ya te na banda maman ko gifler bato ba na porte wana pesa bango ba one ba gauche donc vaut mieux na battre la raison nanga na bit ça va na saka bato ba petit wana c'est bon ça va que c'est bon ça là na si bobo souhaiter pour na ba bon dodo comment na parquet donc voilà. Tant on appelle ça qui au délai wana que ça démarche et ça la boubou n'habité quelque part au montre ça qui moi sinon il y a impatience pour biso peut to yoka qui est koloba qui a remettre qui passeport non et puis visa nyo surtout et pas ken pia n'a pas remettre vu que ça l'année l'agence en de voyage wana entre guillemets to éviter c'est vrai qu'il faut to repos abi à remettre qui pas ken pia il faut d'abord il faut quel homme tanganda donc moi j'ai connu Roger comme un responsable. Donc une personne qui a une tête bien faite serait comme que a passeport à pesana bajar batwana donc carrément et comme une agence moi à l'Otoko agence moi Yanganda donc n'a évité ce vraiment bon nous zoloba donc voilà en tout cas dans un respect envers Roger Ngandou dans un respect pas na mais ceux pena bongo ma trop quoi on a pena ceux qui a au salaire agence na habité ceux qui pena bato ko approcher na bajar bongo ou ngana peso mbongo na passeport yo nous remettre na mutumo boye na habité. Mais pour en finir avec cette histoire conclusion nini boye bozui après pour moi qui m'écoute. Non conclusion ezalaki ba remettre déjà passeport donc na parquet parce que dossier ezalaki déjà na parquet et l'on qui m'a à l'amiable comme qui à la justice donc va remettre déjà passeport nanga calmement na maboko ya procureur donc le procureur remettre nga to sali deux charges nga na qui n'a retiré passeport nanga donc voilà na retiré déjà passeport et pas ya Roger Ngandou mais là le long on zonga rapidement le bi mama délai qui n'a qui impatient. Est-ce que Ebi Mouta voyage pour avoir un sentiment mbokate? Quand tu programmes un voyage, vous programmez au voyager. Il faut préparer déjà mbongo ya hôtel. Bah séjour na yo, il faut être bien disposé. Roger Ngandou n'a pas ça mbongo te $600 pour un mois 2 mois. N'a pas ça mbongo on a pour 14 jours, donc 2 semaines. Si vous avez pour 3 mois, on a payé $200. On a payé $600, c'était pour 14 jours. Alors,
na tuna na bakisa nini net bleu na koya nango ba carte rose ndenge zala abi non cousin t'inquiète non ça là surtout calmement $600 déjà c'est bon mais qui j'ajoute quoi rien a même ngana ba 3 mois demi autour de 4 mois yebisanga voyage nanga déjà na somba qui na salarié réservation surtout ba bateau te na voyager quand na libération bo c'est na bi que voyage za les 15 na on sombe la billet ah bah, ça s'achète mais en soit mon drôle yo na visé bi mi to somba non ça s'achète ici oui bi que non soit assuré on a assurance mo que non visé dans les 15 na ko somba déjà billet na partir les 10 na candidat na ya les 18 ou bien les 17 donc voilà à ça là qui a ngoté maramnyo surtout wana Dieu merci nazo informé na micro na yo pour l'instant à l'heure actuelle on a un visa nanga olo la grande fondation na pesa mbote patient ilolo mutu kambongo basali de façon à ce que nazwa visa nanga ya Afrique du Sud donc voilà on a félicité vraiment la fondation patient ilolo donc voilà donc jusqu'à la fin ba démarche on est abouti ça quitté. Rien de spécial et je ne peux même oser même de konanga même ba voisin nanga même atayo boye na tinda yo na maboko ya mutamabe na ko oser même pas donc prochainement so ngo voyager na yibato na ko tinda ou bien bandeko na bi nzela ni na ko tinda bango parce que ndenge za wana lelo to lo bango mpia ke ikoti na Congo ba magui eye na façon ebele. C'est vrai que se transformer dans makambo susu. Bon mutazali na domaine la musique comme na domaine la business ya cop. Pour nini babata mana sima eloko mo boye po ba diembela ba escroquer batu ba yiba batu ba sala o ba ko sala. Donc du coup je dirais que n'a même pas causé ko pesa n'importe qui makambo nanga. Donc voilà. Voilà, mais Mike, et là, on peut les quels mois battu. Tu habites qu'à ce pas ma visa, ma démarche au voyage, nde au s'apprenant qui peut na on s'attaque qui na Blanchard Moussaka. Quand tu es qui est pour finir en sanité trop moi tout temps en boye, zate ouais, tu es au s'attaquer na yo que ça so mucho pi ce qui n'est pas blanc moi belé, mais autant attendre TV tu habites ça juste pour na mambo voyage. Non, le bango te parce qu'il faut le ba a fini ngani Moussaka a fini. Pas me bloc a fini yo. Moi je t'informe parmi mes blocs à fini yo. Donc Mike Aza Muchopi c'est un petit moko to habiter ce qui et là on est donc bon pour na plus de précision donc il y a émission comme ça moko tala on ngeza ya on biso to kamoriza juste pour na ba kamora visa na bino Tony tala sigela maman Moussaka parce que Moussaka avant ngana répondre il faut tous en a vie ndenge moko et car la vie ngana Moussaka est différent. Moussaka d'abord voyage naé et produire na lo remonter ayena ba single na ba kilote oyo ba sankara ba tikala jamais ko yana ba biloko wana o Mike lo kamala ka na Dubai ngaka na Dubai na ba valise ya ba bilamba ya solo. Donc pour répondre Moussaka il faut vraiment à se mesurer na Mike Lokamba tala na aye mo amitala na vie ya yena Mike Lokamba comprendre ngai dans la Kinshasa mais so tali ben Mike Lokamba au monde na ben le wa mutabeta no azonga so Moussaka uti États-Unis zo ben nae au monde poso ngando vous comprenez ana ben poso ngando c'est-à-dire nakokota na buzoba na ete azolo baona nakokota même na ba jeune na ete Moussaka ti lelo azolala na ndaku ya ba parents na ye Mike Lokamba azo vivre azo futela na ndaku na ye na bandal comprendre donc elle a mati elle a ngam donc il faut banana nous kolongwa na ndaka ba parents na ye ayebi pasi comment na ye pasi vous comprenez donc ba artiste ba les grands la bango wa vous comprenez donc on a aussi mesuré na Moussaka te na lekiye na makamyo surtout Moussaka
nakozwaka basket ya mosaka na basket amai lokamba na ndenge moko te ocomprendre ye nakokota na ye te nga vomi bolukela nga moto mosusu Mike Lokamba roger akokofinga mike lokamba te mpo ayebi mike lokamba nakodenigre ye te parce que aza na makambo nyonso to mobali azalaka alataka bien aliaka bien atambolaka bien anga na mbongo nga sili fo nabamba moto mbongo na émission nabambaka sili fo nasala eloko nakoyosala nasalaka donc je suis capable ya tout sikoyo bamosaka wana yo de osala émission na mosaka apesi yo ata 10 $, ata 5 $. toyebisanga amoke se trompe amoko kosanga Mike Lokamba soki tonto balikama ko se mesurer yo na mosaka donc mosaka aza à niveau na ote mais lui quand même azo sala ngo parce que il a même montré dans la émission que il y a ko futa nyongo na mbongo no zo lela lele pa Roger Ngandu simplement na babiloko aza na kala maboko genre ba bague ko matal ko lobote genre ba bague. Je crois que quelque part ça déjà moi c'est mesurer déjà d'abord ku tutokolo ba a dénigrer na kitisi po azu na nzoto no te na ba bague apamba ko futa nyongo na te wana asala comédie ezaloka solo amona saisa osala théâtre na ye na amona yango tout à fait normal wana bathéâtre wana bathéâtre c'est tout à fait normal hein? Donc osala bathéâtre na ye bacomédie na ye voilà bonne chance na carrière awa embrasser sika ya théâtre donc voilà à rejoindre Sobe président Sobe à rejoindre président saisa eza mabe te mais bato batalaka biso bayebi ke Mike Lokamba soki atelemi na émission mosaka telemi ona oyo ekokani te ocomprendre donc ona oyo ekokani te nalobi kofuta mbongo na nga kutu bozwi charge abanda nanu soki ayambi bajournaliste eza mpe remarque na critique soki ayambi bachroniqueur apesaka bango ata 3000 francs ya transport et esale bien ocomprendre parce que desi nga boye lokuta mabe te nazoba okota na polémique ya buzoba oyo ya mosaka donc aloba bakoki koloba mpo aza na monoko ya koloba osepesa bato ya osekisa bato mais nga na amona yango théâtre epuis bato bamona yango théâtre comédie vraie comédie quoi donc voilà alongana na ndako ya baparent na ye esali bien asali 18 ans betaka to lepa ya jibe 18 ans na nsima papa vraiment so balambi koto batiela o mpe biloko vraiment omona yango mpe normal no bosala mabe bosala mabe musique ya boye ta 18 ans vraiment na nsima jibe ofandaka na nsima papa na bino vraiment eya kitoko ta Mike Lokamba en tant que journaliste nayebi te tokomi déjà na soki tokoki déjà soki émission na biso mpo na vino kozani par rapport ya refoulement ya la team wata tomonaki fe bakoma États-Unis basukaki na Belgique suta mambo ebele donc la team epuis na consort na biso bakendaki na ye ataki attaché de presse toyebi te soki eloko nini esalaki yango mais nango toyeba juste au point de vue na yo mabele bozo baheritier akenda na attaché de presse héritier akenda na attaché de presse papa boudin ndenge aza wana ayebi makambo zoelanga papa boudin ndenge aza wana filme ye papa boudin ndenge aza wana kutu ayebi bien ke héritier akenda na attaché de presse te non botika kopesa bainformation oyo il faut pas kopesa Mike Lokamba pardon tokenda mo malemi Karine Mokonzi aza musicien te aza ni danseuse akendaki lokola attaché de presse nde toyebi s'il te plaît naosala marketing ya motu moko awa te comprendre héritier aza na attaché de presse te héritier alingaka sunga bato me bato yango bazalaki na bandeko mosusu bayaki na yombo bambabe bayaki bafi moko asali te quoi donc bafi moko oyo baza na yombo lisanga wana nde esalaki ke non bazwa yombo ya bango nyonso tout donc héritier na geste d'abord félicitation na eloko asali na félicité makasi mais nga naosengaka na héritier afongola misu asala enquête ya refoulement wana libabe wana ezalaki epa nani aza fille de malheur biso bata misu 4 toyebi kezalaki motu tel oyo azalaki na nsima makambo wana mwana oyo kokosana te okofinga na o jibe ofingi na o kofi ofingi na o were ensemble mais ozoyeba te malheur ekolanda yo ekoniata yo okofinga fali pupa malheur ekolanda yo donc héritier akangamai na yombo ya mutu moko donc héritier doit ouvrir une enquête pour kayeba eloko nini elekelaki ye lere azozonga boye fa asala alandisa bango tu molongo bato tu bavoyageaki abanda
bakota bango malé bayiba banani bazana bayombo. Donc voilà. Le Lokamba bino ba bato 4 misu. So boye ba déjà là on nyoza na 4 ma pour ba bato 4 misu pourquoi pas ko avouer ko yebisa na héritier que tala boye pona quand même musala ya muninga ebeba te. Non, tolobaki otokai koloba mais au moins bilo musu apekisa ngo te parce que so pekisi mutu. Là zo pekisa mutu mona lowa ke no mutu mona baza jaloux nae. Baloba na adage moko mona mukeso olingi moto, olingi ko sima moto, tika sima moto. Joua ko zika ndé oyeba ke non koto moto ezali. Vous comprenez? Tout l'ingaï maramana et salamana parce qu'on savait déjà très bien que blocage est allé. Comment bien nous préparer mon tout? Soit disant dans nos bandés comme ça, envoyé spécial nabino. Moutou abe comment tatana mamate. Moutou abe kotanga te bo tindaye. Ba yene ko interviewer yé a une salle interview dans service à immigration. Aussi longtemps bino ba na sima. Abe bien ko se présenter même pas. La question est simple, non. Où est-ce que vous êtes allé faire? Pourquoi vous êtes allé faire aux États-Unis? Qu'est-ce que vous êtes allé faire aux États-Unis? Et puis réponse à la fille. C'est mon papouche qui m'a envoyé. Ah bon? Mon la tournier, le papouche là c'est qui? Non. Non, quand on a polémique. Non, il y a des gens qui basent, il y a but, il y a refoulement. Non, par rapport au monde Mundele. Les bas interviewer biso la to malbanda ba otaka ndengo zoloba ozo comprendre ndem te ko sala ke non ba lekisa yo bato abosana kozwa visa eza accès be passage en mboka te okozwa visa mais soki immigration pesi onzela te olega te soit betelo caché oui bien sûr mais pour les il faut service à immigration ba pesa fongolo nzela. Donc voilà eza blo moko boye prochainement il faut attendre bien. Je pense que l'héritier a eu leçon, a eu vraiment leçon. Les preuves années que Sotal n'a pas héritier à supprimer ma bureau tout à Bouzo Batiaki. Bureau tout à Bouzo Batiaki a ban à Longo Long. Parce qu'on a parlé avec l'héritier Watanabe. Tu sais que non déco Longo Lango. Carrément l'héritier là a joué à Boué. Bon, mon amour, tout est ça. Comme j'ai un sous émission, je ne sais pas, un mot de la fin, na température, surtout na fan. Ouais, on appelle si fan Tumbote. Tabita Nzombo, na PCM Pimbote, Kleboa, toujours. Na Pointe, na PC famille Kleboa Tumbote. Voilà, message qui est important. Il y a Mike Lokamba. On a un problème là, Roger Ngandouté, na ligne na polémique sur te. Mais s'il faut y éclaircir, je dois quand même y éclaircir. Et aussi une analyse selon aussi Batunde Basalaki blocage ou bien refoulement et héritier Watanabe ndenge Batu Basalaki biso toujours on to transmettre en OK ça ne logo moko et blocage prochainement il fait héritier voyage Angola ezala makamka ya buzoba pona à cause ya logo mabe race mabe donc vipère autolobaka. Donc voilà, du coup, je dirais merci à tous. Merci pour la première dame de Lausanne, na patient Ilolo Mutu Kambongo, Anne-Marie Dibenga Motema Dieu Dibenga 5 ans de silence. Et surtout na Congo température. Na PCP Mbote malgré au Benga vraiment trop, je m'excuse. Azaraki vraiment trop pris, mais les lots quand même tout sali. Et merci na disponibilité na yo pour qu'information et comme la peu bande comme au Baoka quitté. Donc voilà. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Là, c'était Mike Lokamba. L'autre, j'ai invité le roi Mike Lokamba. Qui, moi, qui ndiye moko éclaircir les solo et pour la bino bateau boyoka qui peut-être surtout bon il y a Congo température oyo bazaki sous informé voilà l'autre zana Mike Lokamba tout comme déjà dans cette émission je tiens à remercier Charlotte Discordia derrière la caméra je remercie toute l'assistance et bateau sur bazar de gauche à droite à Abadi Tambo merci pour ton assistance merci à toute notre équipe technique Jordan Kambala monsieur le Noir merci Bélé les bébés de la presse autrement dit papa chéri de la presse je te remercie merci encore une fois à madame Rosette la fleur en de l'Allemagne donc merci à tout le monde et surtout abonnez-vous massivement dans notre chaîne www.congotemperature.com. Vous n'allez jamais dessus tant que Ngai Gradi Chanel au Mekalazawa na pona panza sango kandeza kana kadra pulo wana tosuki awa quant à moi la cadre de la presse je vous dis bye bye. Mon atier botalelanga
Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe ya sika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe ya sika